Saratola a témoigné, témoignage ya vie ya Karine Mokonzi, na ndenge moko, na sincérité moko, en tout cas, félicitations Saratola. Expliquant en détail, na ndenge moko ya propre, Saratola, en tout cas, azalaka, Karine Mokonzi, azalaka penza, na motema ya Saratola. Po témoignage oya pesi po na Karine Mokonzi na kosa binote na bandeli video wana au moins 3 fois na kanisa na ko continuer lisusu koyoka ngo bien sûr na landi yango e bandeli tisuka. En tout cas Saratola, félicitations oyebi penza ko témoigner oyebi d'avance eza na makila oyebi oza penza koloba na sincérité moko. En tout cas etouchenga kaka te mais naza si etouche bato ebele mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko. En tout cas témoignage ya Saratola en tout cas apesi yango na ndenge moko ya kitoko oyo nyonso nano atali yango te ebongi kende na Tola TV okomona yango. Tokota na page Facebook ya Karine Mokonzi okomona bakoma wana Karine Mokonzi na ba video kaka oyo Karine Mokonzi apostaka tala moko sima nango okoki kotombe na moko ya Saratola. Alors ba video pe oyo Karine Mokonzi apostaka na Facebook na ye et ezali vraiment très intéressant. Okoki kotala nyonso me kobosana ya Saratola te pamba te Saratola apesi témoignage ya vie ya Karine Mokonzi na ndenge moko ya kitoko na kanisa makambo nga na lobaka lelo yo naza fier nango ndenge na lobaki ke Saratola alinga Karine Mokonzi banda kala aza kolinga kotouche Karine Mokonzi te bakeni piana basala tu afinga Karine Mokonzi akima na ndenge nyonso me lelo yo bien sûr si nazwa réponse mais réponse oyo nazwi na témoignage ya Saratola aza ko témoigner sur Karine Mokonzi ekitisinga motema etyengai kimia maya miso ebimi bien sûr ya kolela témoignage wana te ezali kaka maya miso ya linete potango moko nalataka linete ekoko bimiso maya miso mais maya miso pe émotion elinga kobima mais lokola naza mwana mobali biso bala mibali tolelaka te tolelaka pamba te. Alors sikoyo nayoki témoignage en tout cas esalinga elengi tango balobaka Karine Mokonzi azaboye mingi bakanisaka babakisaka bien sûr misusu pe balobaka ngo azoyeba tina azoloba te to ayebi tina azoloba mais intérêt na ye to ye azokosala ngo kaka pote Karine Mokonzi azwa lokumu tango mosusu kuta azokanisa lokumu oyo nazopesa Karine Mokonzi nazobakisa ngo me nzoka ozobakisa te eza penza réalité. Karine Mokonzi aza na ba valeur moko ya kosakana te kaka na communauté congolaise te mais pour le moment Karine Mokonzi aza na ba valeur moko na planète oyo na boule oyo nkolo asala terre mabele. Karine Mokonzi yango aza icône bozo comprendre sikoyo valeur ya icône bozo mona pe makambo na ye ezokende directement na ki icône. Icône eza star te icône eza moto ayebana te icône ezali rare eloko moko rare likambo moko rare mosusu okomona yango simple mais eza icône. Icône eza bongo napesa bino soki neti par exemple nakati suki moko ya songe bokobenga suki wana okatisa sungesu ndenge wana te
or que Sassou Nguesso za président siko Sassou Nguesso ya président aza icône te aza président de la république mais soki na ye eza icône modèle soki na ye po icône ezelo komoko différent ekokozala mutu ekokozala nyama ekokozala ndako eza mystérieux alors Karine Mokonzi aza icône soki pe lelo akomovanda na Orléans bokamwa ngo te parce que nakanisa Orléans eyebani na ba château nango na kati ya ba château wana ba icône pe baleka kuna alors yango na Karine Mokonzi soki akela kata château bokanisa te eloko akokamwa bien sûr ye moko pe azokamwa alobaki ayebaki yango te mais aza icône eza bongo icône mokolo mosusu mpe bokokamwa bokanisi kene mokili oyo biso tu tokokufa mais bokamwe Karine Mokonzi azomata azosaiko c'est comme ça bavia ba icône eza mystérieux nalobi te Karine Mokonzi akokufa te mais nalobi kozala icône eza penza différent siko Karine Mokonzi makambo bolobaka tango bokumisaka ye tango bolobaka bokanisa te bosalaka bongo po bosale plaisir bosala ba misusu pasi non aza penza bongo yango témoignage ya Sarah Tola etushenga na kanisi na lobi témoignage oyo ebongaki même Maman Olangi fala zala vivante na côté témoignage ya makambo église lisusu parce que base église moko yango lisusu pesa Sarah Tola courage azala makasi afinga yende côté na moni pe l'église wana en tout cas ekokozala na bondeko bien sûr na yebi yango ndenge fonctionnaka te babetelanga lisolo ça c'est vrai babetelanga lisolo nango mais lisolo na kanga mingi o babetelanga kezalaka na basi moko ya kitoko basi wana baboma mabala basi mosusu ba célibataire soko ke kuna okozanga kozwa mwasi te eloko na yebile kaka église ya Maman Olangi yango wana yango pe na kende na Bruxelles koluka église yango mais na mona te balobi nanga katisa kaka mai sima battoir okomona kote kuna banini wana eza na kota na voiture na tourna au contraire baninga bayibanga kutu na bandibu na kati ya voiture likola koluka église mais na koluka mpona kosambela te mpo balobaki eza na bavrai basi kuna banzela kitoko mais lelo yo na komo comprendre na église wana mais awa tokolobela Karine Mokonzi la baronne makambu Sarah Tola lobi en tout cas etushenga bino pe ekotouche bino yango Karine Mokonzi azali penza motu azali penza icône azali penza mokonzi ya YouTube pe azali guide na mokolo lelo yo na monde ya bato yo baza na télévision baza na internet baza na kati ya média aza guide ye elobi Sarah Tola mingi balandi ye aye amatisi mpe bamusicien ye moko mpe amati ampart komata ye moko baoyo bayaki pembeni ne balobaki ya kobenda bango bachance nzoka pesa bango bachance bakende kutu poto liboso na ye bamisusu baya direct bakoma kobeta tolo mwana poto atongo mosusu aye na nsima akatisi akokoma komi aza koloba na ye moko Karine Mokonzi oyo apesa ye ngenge afula ye biloko tu alakisa ye nzela ke kokende liboso eza kokoma te nzoka mpe libanga ngo ekekweyila mosusu kaka oyo aza mamaleki ne partolo yango wana Karine Mokonzi en tout cas nayebi mingi ya koloba te mpona Karine Mokonzi mais eloko nayebi tokozwa bilengi nga kutu par na nga banda kala ntango nano nazala kota Karine Mokonzi te Karine Mokonzi apesangaka elengi donc soki namoni ye te nazalaka bien te donc nazala kolinganga namona ye alors ti sikoyo apesanga elengi nga par na nga oyo nyonso en tout cas ezoya bazobakisanga kaka bilengi na bilengi en bref kaka bilengi Karine Mokonzi kolobatela ye pamba te bilengi naza nango tongo ti pokwa nasenga susu nini kolo nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Akomba, Congolaise TV.
Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.